Mais kola zobata d'ici comme olende na ilo. Banda ba ko connaître accident bazaka na banda 3. Tous les 3 enfants na mutuka déclassés. Banda ba bimi intact. Ata gratinure te. Banda ba bimi. Amen banda kuna Kristo. Poa kende kwa lokosa mbongo. Lokola kenana lokosa mbongo. Bangi ba désorienté ba senga a sacrifier ban. Mais papa lokola za molenda na iloba. Bana nyonso intact. Mwana musu yemoko ako connaître kuna vitesse za na ba autoroute, vitesse ça les accident. Ko bige za passe. Mwana musu ako connaître accident encore, na véhicule musu déclassé. Mwana bimisa sauve. Tala misala tata salak. Non mona na makama. So ça problème na motote. Bata mukiri. Ba okene yo. Oko se sauver. Obimi saint sauve. Obimi ka saint sauve te. Amen bande kona Kristo. Même tribulation les kanamon. So ça na problème na motote. Osana molende, osana kondima. Ata peste, ata ravage, ata épidémie. Oui, yaka, na bana lo besimba bangote. Yangwana kola épargne kabino le preuve nyos. Webi na mboka na bino. So lo bezala kite. Ngeza la boni. So lo ba intervenir kate. Ngeza la problème boni. Mais lo ba ikota na makamnyos. Esimba makamnyos. Elata makamnyos. Parce que nous célébrons Sainte Seine. La majorité a bandimi. Sanctification totale. Maboko sana makila. Bible sana makila. Les lèvres pures. Les lèvres impures. Oui, liaka mission. Mission se baliaka. Pas s'attendre que quand nous allons dessiner na Bible na bango. Et nous allons tissu na maboko. Et on a pour la prière. Mingi bazwa inspiration zamba senga. Sozo sambela. Tombola maboko liko. Mais ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Pour te battre là, c'est pas dans l'âme. Ni amanio saliak. Mbishinio saliak. Ndegenio salia makile sana maboko. Nzambe, nkolo. Na maboko. Mebina ta ucheboy. O alia kate. Nkola satali maboko nyoso yo. Amen bande kuna Kristo. Frère wa liakao. So tombol. Ne on tsambela na lo samtata biso ocheboy ke ba bomba maboko chi ataboy. Parce que zomi la kisa, ozomi sengela ke talanga na tonda maboko. Pe batombola ka monoko likolo mutu likolo nzambe. Base o babimaka ache rouge ao e mona na ndeni. Besoin inspiration que montonio salia biloko ya makila ti mokola kokufa bibebonio se tonda na esa inspiration bomona basel bapakole rouge à lèvres c'est la parole rouge à lèvres ezali inspiration que bato mokili bo baliaka basi batia rouge à lèvres na minoko na bango ezalaka frère otambolaka na rouge à lèvres. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures pour les servir d'un commun accord au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Au peuple des lèvres, Zambé, Sunganka, rouge. Amen bande kuna Kristo. Amen libota. Servir nzambe na Bible pure. Ata olobi maloba mi bale même moko kola oyoka. Ata ungangi te. Tata. Olobi kutute ya wasiamon. Esal mate. Amen bande kuna Kristo. Mais pour le peuple juif, le qu'on a bandima qui ne connaît pas Christ. Le monde entier, il n'y a pas beaucoup de riches plus que les juifs. Même ceux qui sont en Europe,
ba meilleur multimilliardaire nde ba juif parce que lila kona tata e botamela kuna amen bande kona Kristo botale lo na mboka na bino na monde entier pays yo eko conquérir RDC na richesse exacte mais bo bénéficier na côté allez-y comprendre un jour peuple congolais ba osala banane na mokili c'est plus que les juifs charnels. Donc mon capacité parce que richesse ko la bombe la bino ndenge ba commun Esaïe 18 et ko s'exécuter nyonso bazwaki na sima Bible na lokuta bakoya kozongisa ngo na mabonza na ba offrande na ba mone awa eko mama eko kokisama ata ba bombi ata ba patemisi yango eko bima sans le savoir ils viendront restituer cela en RDC s'il vous plaît. Salela ya wenzambe na yo ata yo moni yango te me bakoko na bakoko le bakotikala ko vivre réalité wana tonga elanga nde ba mikolo balona ka elanga ya ye ya café bilanga cacao bilanga ya mbila mais il a déjà 50 ans. Bientôt il va partir. Mais pourquoi il cultive? Pour na bilanga mbila, pour na bilanga café. On n'a jamais vu un jeune garçon à 18 ans à sa bilanga café, soit bilanga cacao, un jeune garçon à sa bilanga plantation à banzeta mbila, car il va vieux. Mais il plante. Abili bota na batika ko bénéficier nango. Donc bino oy bozo sala, bolo na ilanga. Un jour bakoko na bakoko lo de génération en génération vont en bénéficier davantage. Sans souci, Kengana Zangi boy, Nga Pasi boy, Nga Minyoko boy. Viendra un jour, même pendant Nabino, demande d'emploi pour 5 ans, emploi des gens, Kolassia Tcheli Bango Yangwan. Salelaya Wenzam Nayo, Potenkolo, à récompenser yo, à récompenser Pelibota de génération en Bokango, hein? Kolo asala na moko abati na moko asunga bomo inabino lokola bwana kondima kola pambo la bino une fois de plus botala ke vana nzam tata batana longo ya uzala nzam na bango ba uzala batana kino suka na ikeke amen.